qui se boumama te boumanga. Bande na sali na mokeza kolingao. Pas sur qui singa. Nandima te koko ekisanga. Comme ils sont des gens qui ont des problèmes. Peut-être qu'ils vont avec ces petits. Ceux qui se boumamatent, boumanga. Bande na sali na mokeza kolingao. Pas sur qui singa. Nandima te koko ekisanga. Comme ils sont des gens qui ont des problèmes. Peut-être qu'ils vont avec ces petits. MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certainement vous allez très bien bandeko. Tambra mokilo mwa makambo. Pendant que biso tozole la blanche awa, toko regretter blanche tiki bana na mike. Fala vanda boko la bana na ye, azala aboko la bana. Parce que bana baboko maka malamu et pas na maman na bango tozole la blanche qui a fleur d'âge même pas 40 ans tozo komi tungisa neti tozo ngisa na bomoy. Voilà une perte na ebite moi si on a bengé nini na koka benda ko finga te mais na yebite au niveau zoba ya boy. Je crois bato bele bomoni vidéo ya moi si on a combo ya Sarah et je crois bien amibomi à sali vidéo à téléphone na musu produit Jésus na l'accès une vidéo ndenge moi so comme la poison na TikTok aju molangi aye à sali vidéo atie ale la mobali atomboli molangi aza kolela andimaki te mobala wa ko boya ye ko ebise ke na boyi et moi si kitoko e bandiko nanga moi si kitoko mwana moke jeune fille nga mukona musika Amélie Poison, elle est partie. Atiki Mwana, Yamukie, il y a moins de 5 ans. Bande, au le côté, aucune do quitté oyo. Yewana, na photo na mobile na mwana, mobile babalana. Baba na Mike, hein? Baba na Mike, je sais pas ce qui est, ou soit y est ton mobile, moutadé na 22 ans. Moi, on a vraiment dit na 22 ans, celui qui est mobile. Mais vous avez pas la Mike, moins de 30 ans. Là, moi, c'est dans mobile. Quand ma tante ndenge za na bolingo, mobile aboya ki mobile o na likango libanda so moi si msusu c'est pas ebisi ke bino boyebi ba jeune ebele surtout mibali. Na Congo nga na ebi, bon, lelo peut-être ya mort basé ebele te. Personnellement ba onga na ebi, ya otanga na misapi. Na ndimite baza ata 5. O na ebi ba bala na moins de 30 ans na Congo. Na poto ba bala na bango hein. Ya on a 22 ans bali. Bala poto ba bala na bango 22 ans o ko bali. 23 ans bali moi mbala bali. Mais na Congo ils a trotté. Na Congo mona mutu na tata mukolo na 34 bimi kunzanzoto moimba partout. Abota de gauche à droite à tchaka bazemi mami benga mwana muke. Avant na ndako na bango. Mais quand même babalani je sais pas ce que ça met la poto sur la kisasa. Et apparemment il y en a qui né. Voilà. Na mobali bavandi, moi mobali mibali ba imatir généralement na moins de 30 ans bazé belete, oyo baza matir mitezo sala, so yoza bongo te hein, yote. Pour nous bozala bongo bandi bi komela ba commentaire. Ba tata ba 60 ans kuna mi tout, ezako baluka ba osama mondire. Aboyi mwasi. Sope azwaki na nyango za ko la useli banda ko mikolo ba fia kisasa ba ko miko lesa mibali biloko. Na lobi ya bozo mona ba vidéo na TikTok surtout awa. Ya mibali ba fuka mela basi.
nzambe alibisaka ye nzambe alibisaka nabeta lisolo ya mawa me na ozonga bomona bavideo nga namoni ata nayebi te na semaine moko namoni combien de video ya mibali baofukamela basi bolingo ezalaka nango okrake petite vrai okrake petite naloba te mama obeta bapase ezala te j'aime pas trop parler de moi na bobo mokanelanga po lobi bobimiselanga baarchive mpona kolela wa boya ko encore congolais tangelo mabunga enga na to ba jea o na sala bo na zoni sala bo ikenda bo mataka ikitaka ikota bimaka bozwanga te ba mbrima bomona ba mama mikolo na batata mikolo ba olinga na sika na ba réseaux sociaux on dirait na basala mambo te bana ba bota moni na balinga te bana ba botama bosa ba zo bebele ya ki mativi ki matalana na ba réseaux sociaux ba ko postera bango partout baza mo ebele ya moko karate bino bosa bo ko na commentaire na bo ba problème komi wana nga ba jezanga tina na ngate sia na jumbal na to sala ba blague pa na ba TikTok to postela bino ba vidéo to sala ba live zanga tina to postela bino bo na mwasi na mbali bozo bo ba fleur na ba mudi Yesu na mamuna bana oloba na bosani tellement na lubaka mingi bomoni mikolo nde mibali bofukamela basi bolingo ezalaka nango bolingo ezalaka nango keno noko aokraka azolela azokufa na chambre okakuna azokufukama bo wana kutu ezalaka nango souvent mibali na chambre bafukamaka na bango biso nyonso toyebi généralement atomoni abapake ababiceps nde coach alingaka watonda aza soki ndenge nini lukuta na chambre afukamaka wana toyebi ezalaka nango me na balabala na miso ya bato toyebi mibali tu baza bato lolendo do wana eza clair ke aleisakala na moni moso olelo de bébé aleisakala mikolo bafi ya Congo il faut faire très attention na luba mambo ebele na mbala moko na oleka nzela mutu na mutu ozwa ya ye par nazwa ba feedback ya oka mutu mère en tout cas nalandi video mais eloko moko bwakaki eloko moko wana ya penza vi na ngai surtout mibale ebele ya poto tiki mwasi no na bano ke Congo oke no kufila ba mabatalai ba ujana oka bosani famille ayeko sutuka mbongo conteneur esili akena voyage à 2 mois mais aka mois abeti 9 mois ebele na mona mwasi ya poto mwasi ne anda ko tindele su ticket poisonga basi mawe courage ba mama bo supporta ebele bref basi so baro lesa mibali ni mikolo yo moi comment expliquer yo bali obala et puis ba mona baza jeune couple ba bala ni kalate wana mwasi no anda ko na mwana suki bana et du coup fi mo libanda language so les selon na ko mo kota badale on wota badale na ba kavula ba makila boko lia boko mela boko bela mitutendene obosa na mwasi na ndako na bana tendene na minute garçon certainement surtout qui est mais malheureusement la fille a toujours perdante na famille na zoba andimia kufa pona mobali atiki mwana na muke tolobaki yango ako kufa pona mobali tali mais on dit bazo kate na 21e siècle yo kufa pona mobali mais mutuna yo sa malamu mingi te na lelo o moi ça mauluka komiluke la vie moko ake Dubai ya ekoteka tamsu je mto dépendre mobali sia na combien yo bande ko ndeko moi ça mibomi pour mobali atiki mwana très rapidement on va chiter parce que quelqu'un a 2 minutes je sais pas ce qu'il a vécu mais bon bala boya qui ça l'est pas si akokite alinga mingi alinga makasi net coach la grande bona na munoko te na langa wa bolingo makasi na habité tu son de ma voix peut-être obika yayo yaminene surtout basi belé basala rabwe na mabala parce que moi ça bo malibana lo yengete na sina bali na sani surtout so bande obota maman courage OK et ne souffrez pas en silence nzamba za na bumoy il y a toujours une personne c'est vrai mon kilo mambo belé mais nzamba tchara toujours na nzela
mutu moko oyo okosola na ye, se défouler, bosambela ta ensemble, tu peux m'écrire, je vais t'aider. Tala, so mi bomi pona mobali to pona mwasi. Na mukuse ka so chefe na vie na yo pona pasi. Ezala bolingo, ezala mokili, ça ne marche, ezala. Yeba elo aliboso fo yeba ke bisiko kei. Hein? Pas yo mi bomeli eza elokote par rapport au ekekuta kuna. Parce que vie ezala ya mutu te, vie ezala ya nzambi, nzamba pierre mutu. Personne n'a droit d'ôter sa vie ou de mettre fin à sa vie. Donc, soko sali yango, peu importe qui tu es, yeba yango ke on payer cher, on aller des tourments, on lela, on mona passi parce que tu n'as pas droit. Et dans nzambe mutape c'est que bon moi et y a des solutions à vos problèmes nyonso. O mi bon ma poane. So mobile aboyo, mi bal basil, mi bal baza ebele. Et puis à moi c'est kitoko. So moi c'est aboyo, basi ba ebele. So ko mona ko trouver molonganité ou encore. Vous en a pas si tellement au ko solution te nzamba za. Dieu répond, Dieu parle, Dieu entend la prière. Trouve toi-même un homme de Dieu, une personne où se confier na ibo solo là. Comme ibo mate, surtout so ozana bana, ndeko na ngai. Otika bana na pasi e yomo bisko ke no ke bisika kimiate. S'il vous plaît, la vie est précieuse. Hein? La vie est sacrée. Babmi bo makate, c'est pas bon. Akufia keye, na minute na vita beta ba krine nous la vie continue hein. Surtout toi bato de sembo ke lengi. Yo kabiso e yo mi bomi. So qui se bumamate bumanga. Babi na sali na mokeza ko digao. Pas sur qui c'est là. Na dimate koko exama. Comme ils sont des gens d'ingate problème te. Nika bute. Peut-être l'Ivoire avait ses pédicades. So qui se bumamate bumanga. Babi na sali na mokeza ko digao. Pas sur qui c'est là. Na dimate koko exama. Comme ils sont des gens d'ingate problème te. Nika bute. Peut-être l'Ivoire avait ses pédicades. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na lukina yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore kalala yo Yesu même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international Pana yo kisangwa banza mamokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu bonanga Okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu Zame moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkoteya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu Yesu Ozali nzambe Mokotea ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu
nzambe soki na yo te ikole bandelo na yo mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine malongi. nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi Autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki mbala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko tata mpona kointersele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.